mboka sangwa malamu boye lelo yo na baloli mpona sokoli motema nanga mpona yebi bokonzi ya Nzambe ekomi mboka posana pembeni na yawe bato bafukamela ye pamba te kanda ya Nzambe si ekomi mpene. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher. C'est lui pour qui tu veux vivre, à qui tu veux tout donner. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider. Le monde offre ses richesses et Jésus donne sa paix. Oh, donne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider. Ils allaient à solo, hein? Ils allaient à solo. Okoji kosa ila bakonzi mibale te, hein? Nzambe na zabulo mbala moko, hein? Oba ono balingi na na courant ya likolo na courant ya C, courant souterrain na courant aérien. Nzambe asala mokili na zabulo wa ba zape nzambe na mbele na ye. Matalio. Ou bien urosala nzambe wazali omniscient, omniprésent, omnipotent, Emmanuel Nzambe longona ngai pe katina yo, Nzambe longona yo pe katina yo. Ou bien urosala ila zabulo shetani waza créature. Fopona mais soki osangisi bango mibale mona tongo okosi Nzambe oyebi nyonso le Dieu omniscient omnipotent okosi okosi zabolo donc embrouillement côté mbate ko wote okoyeba te parce que yo oza mutula lo yenge donc il faut pona on a nzembo lobi ke ba sa ilaka ba konzi mibale te. C'est la confiance dans le konzi moko. Tu as un patron to saye pesa lukumu yokela kai wana oko marcher bien na sena moyi kati amokili. Alors message ya lelo zali na Proverbe chapitre 28 verset 19. Les message thème ya lelo Proverbe 28 verset 19 na tangi yango na kombo na Yesu Masiya. Bibelo biboye. Moto oyo asalaka bilanga atondaka na biloko, kasi oyo alandaka kaka makanisi ya pamba atondaka na bapasi. Zelengia natanga susu. Moto oyo asalaka bilanga atondaka na biloko, kasi oyo alandaka kaka makanisi ya pamba atondaka na bapasi. Amen. Voilà. Awa ezali kambo ya mosala. Bilanga ezali vrai boulot. Oyo zabolo shetani ya sala nyonso po ba comprendre te que bilanga ezali vrai mosala. Po zabolo na mutalo lendo. Yangona albana batoke non boni boyeko. Oyo no se mabele. Osa mosala bilanga. Ba mono fo jeune, ba mono fo job, ba mono fo papa, ba mono fo maman. Fo van na bureau po komaka. Nzambe na ngai. Nzambe tango akeli mokili akamati Adamu na Eva atie bango na kati na elanga ya Eden na jardin d'Eden. Alabina bango
na pesi bino mabele bosakana na yango bolona mabele ekotosa bino nyonso bokolona ekobota omoni donc mosala bosala ko apesa pa ya moto eza mosala ya mabele mosala ya bilanga bandeko na ngai ba États-Unis d'Amérique oyo tolulaka nouveau monde soki lelo ezali ndenge ekoma boye ekoma grande puissance première puissance na mokili ezali mpona bilanga ti ezali mpona ntango balivre ntango histoire okoyeba ke eza bilanga nde moto esala États-Unis d'Amérique e nazopambola nzambe na ngai lelo nde mokonzi ya mboka na biso aza kosala nyonso ke bilanga ezwa esika bakongolais bamipesa na mosala ya bilanga afin ke nzala elimo na mboka eza maloba bazwi yango na kati ya maloba na nzambe na kati na biblia nzambe talobi ke moto oyo asalaka bilanga atondaka na biloko okokela ndenge nini okolala nzala ndenge nini olala nzala te oloni manioko oloni masangu oloni loso oloni matembele bitekuteku bilolo épinard ba aubergine ba carotte matungulu bandembi pe biloko ebele yebisa ngai okolala nzala ndenge nini c'est-à-dire ozala capable ya kosomba biloko nyonso moto esengeli asomba na sala moi kati na mokili mpo soki oteki biloko na yo wana okosomba soso okosomba ngombe okosomba ngulu okosomba meme okosomba makaku mpakasa nzoku okolia kitoko okolata ndenge motema no esepeli parce que okobanda kozanga mbongo te na ndako okozanga biloko kolia te pe okozanga mbongo te soko tondongo omoni me kasi moto oyo aboyaka na ye kosala mosala ya bilanga bali moto wana atondaka na bapasi mpo sola ndi makambo ya pamba yango oyo otinda oke mena oboya kosala bilanga ti pasi ekokotela yo muna ozosouffrir mais ozotiola motu azokende osala bisala bilanga. Je bénis mon Dieu parce que na mboka na biso première dame ya mboka na biso alakisa biso bakongolais exemple à suivre à côté na bilanga azoko lona azobuka manioko amemi basani na mutu ya manioko exemple à suivre pour na biso nyonso. Donc bandeko na ngai mosala ya bilanga ezali mosala bato mayele bato aza mayele bayebi ke mabele eza na richesse po meza blenge sila te mvula na mvula bando kosala yango kaka ekosila te date o compagnie na biso bato bake na congé technique parce que mikolo yo mbongo ya kofuta bato ezali te na marché makambo ebebi tout ça na diminuer effectif ya bato te bilanga mabele eza nango fertile surtout ya RDC nzamba pambola yango na ndenge ya grave okotinda ba travailler bilanga na congé technique ndenge nini parce que mabele ngana ya nzambe eza nanu kobotisa milona ona ndeko na ngai place malamu ko investir et sika malamu ya kolona mbongo na yo eza na mosala ya bilanga ozulu ko soma eloko nini ngana piso conseil kende na plateau bateke kende bakasangulu kende partout en Ndundu kende Equateur na basai luka place mabele zali somba lona ma nyoko lona masangu lona soki nini na ebite okozala bien un jour soki nzamba récupérer okena repos éternel bana na yo bakoni musala wana bombe so bakufi bana ba continuer mona bomengo etikali. Donc kolanda bato ambakambu ya pambala te balingi baloyenge ezanga mutuna mokila basomona bilanga musala bilanga ko biloko moko ya pamba mais bango wana oh yaya José ngande la lula pondu ngasu pondu balami pondu bien ringana liango pe mokolona te efase nano soki efase de bona tongo ba chauffelenga yango fufu a moto na likayabu na tumsun batumi to bakalingi des fois te mais yem mutu wana alula pondu yona susu azotola musala ya bilanga ya ngana lula matembele matembele bangia matembele bakalingi batse tomata mbuma ezaka danger na fo masangu mais kende bilanga aboyi wana musala ngate musala banani yo oh moni kusoba. Donc
moto oyo alandaka nzela ya malonga akozala malamu. Or nzela malonga ezali moto oyo ya kosalaka bilanga. Ndeko na ngai sepela ozana bilanga na yo. Sepela osomba mabeno quelque part. Atako déjà osalaka no compagnie telle. Omona ba weekend obeti tour na famille boke na zamba na bino. Okele ba mangustin, ba pomme, ba safu, ba manga, ba avocat, banana, bitabe, ba orange. Tout le monde a plaisir parce que bolona bilanga na bino. Donc mosala ya bien de yango, mosala bilanga vraiment naza ko encourager batu nyonso basalaka misala ya bilanga. Nzambe na ngai apambola bino, bolemba te matoi na bino, bosude yango, boyoka batoli, boyoka boyoka buzoberi batolo yenge te, bo continuer ko bosser dur po mosala bilanga nde ya moto esimbaka mboka yango nde etombolaka mboka. Naza ko encourager bakonzi ya mboka ba parc agro industriel nde ba okanga lonzo wana ekota RDC mobimba afin que batu bayeba ke mosala bilanga eleki mosala nyonso na valeur yango nde moto etombolaka économie ya mboka. Ete nzambe na ngai apambola yo baninga na ngonga oyo de façon que omikotisa na bilanga mpona bolamu na yo na kombo na Yesu Masiya po nkolo nde moto atindi yo. Seigneur, message opesa inga mpona komisa bango na komisa